Mbote bandeko oyo nyonso bozali kolanda ngai awa na Londres, na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo, pe na salue ba oyo nyonso basalaki ba anniversaire na bango, précisément Vicky Ekombolo, Mama Brigitte Ekombolo, Daniela na salue bango pe Papa François Bokoko, bato ba célébraki ba birthday na bango. Nzambe apambola bino apesa bino une longue vie, boye ba mission pe ba makambo bo sala na mokilo pona influence ya ko salisaka bandeko. Merci pona mokolo na lelo na koya ko continuer na matea o na uta ekoloba ezalaki basé sur l'éducation. To salaki yango mulai et puis to ko lié yango na mabele likambo ya mabele eza na première partie et puis la deuxième partie to salaki na semaine oyo eleki. Et puis matea mususu na koya ko ajouter et kozala toujours connecté na matea wana. Na obeta li solo likambo ya mabele, ce que moi je vais voir dans notre communauté ezali boy. Ezali bongo na li solo ya famille moko zambienne. Vanda ki a lokola ka biso nyonso na diaspora. Babota bana awa. Tango baboti bana awa, bana baye kosala lokola bakoli. Bakamataki bana na bango na avion. Bakei te na capitale na bango, Lusaka. Tango bakomi na capitale Lusaka, il a fallu siko basala déplacement te na ba bisika oyo ba parents na bango ba wutaka. Basimbi nzela te bakomi kuna, mais ils étaient reçus d'une façon ngai eloko wana ebetaki nga na mutu na lobi pona nini batu oyo ba s'intéresser kaka na Lusaka te, mais bakei na ba mboka na bango esika ba terre na bango evandi pe ezali. Ezalaki kitoko. Donc message na ngai ekozala ete tolobaka mingi na biso ba croyant que tokozalaka mitu te, tokozala mitu pe tokozalaka mikila te. Est-ce que ezalaka ba slogan ya pamba ou ezali kaka okoti na église à 4 murs? Moussala nzambe au pasteur au soi-disant ba homme de Dieu, ba lobeli bino ba phrase on a pour se sentir malamu, mais en réalité il faut se poser beaucoup de questions. Ce qui monto se pose ba question yo mokote au solo la ka yo mokote positivement. Okomuna eloko mokote parce que omoni na illustration mususu Yesu alobeli biso boye na Matthieu 13 quelque part alobeli biso boye royaume ya likolo ezali lokola ozali kotambola na champ na bilanga. Sikoyo lero tamboli soki osali attention okokende ko découvrir nini yango ezali na bilanga. Alobi royaume des cieux ezali pe lokola ndenge wana. Biso pe mabele na biso ya Congo ezali pe ndenge wana ezali pe lokola champ. Na sina lobate ezana bisika mususu depuis nzambe asala mokili oyo bato banyata makolo te. Est-ce que biso tozali kolala pongi na makanisi ou tozali ko pousser ba raisonnement na biso te? Toyi komona na poto wa ndenge poto ezali ezaka nango ba mboka na biso te. Oyebile balobi ba pension nationalité britannique ou British citizen. Oza na mabele te. Balobi mabele na yo ezali na likolo na mopepe na cloud. Mais biso et pourtant toza na ba mabele o ya biso. Yango na ye koloba lelo message oyo eza basé sur tozali ba tête non pas la queue. Na Deutéronome chapitre 28 13 elobeli biso l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement, soi-disant les principes de l'Éternel, ton Dieu, je te prescris aujourd'hui lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Est-ce que tu as maloba nzambe toyoka yango kaka balobeli biso mendenge ya kotia yango na pratique toza koyeba te, mais toyoki ya eza clair oya na discernement pe oya lingi koyeba akokota kuna. Balobi lisusu, il est important que nous
le sang de Dieu a racheté et sombabiso, croyant, de réaliser que cela a toujours été sa volonté, la volonté de Dieu. Être au sommet des montagnes dans des lieux de prominence et de bénédiction. Mais toujours mon alelo, lieu oyo mingi, ce sont les soi-disant des nyangala katandenge na parce que ngana lingala ya polele batumoko auti soki wapi aena Congo alinga vana na sommet et nous les fils du pays les Congolais des sang et ya papa makila ya papa ya mama baza ko telinga na kandengi wana bakomi ko pesa kabino biloko pe bokomi ko betela batu wana ya ndenge ya boye maboko totanga makomi na nzambe ezali ko limbola biso nyonso balobi il n'est pas un dieu sadique. Donc on dirait na Congo un dieu aza sadique bato bakoya bango bazo mona ba bonheur parce que bazipi biso miso. Alors il est grand temps ko fungula miso na biso qui aime voir son peuple combattu ou de lutter ceci ou cela et vivre dans la peine de survivre. Rien ne pourra être plus éloigné de la vérité. Il a toujours cherché à nous motiver avec une terre promise à Congo, d'abondance de corps, âme et esprit illimité, non limité, par ressources yamboka na Congo. Il veut nous donner cela pour des raisons bapesa biso mabele na Congo ezali yaliboso. D'abord, c'est un père grand et aimant que son peuple, aimant qui aime doucher ses enfants de bénédiction. Balobi au monde nde tokinda ko sala douche. Donc tozo siko ba douche ya ba bénédiction na nini na forme spirituelle, forme physique et puis plan nini nzambe azali nango na vie na yo. Yango nde eloko ya liboso. Deuxième point ezali nini balobi ces bénédictions sont sa démonstration ultime devant les principes et les pouvoirs de la vérité conclusive que l'amour ne fait jamais échec. Omoni balobi nzambe azali nzambe ya échec te. Tout ce qui demande en retour, c'est que nous obéissons à ses commandements ou à ses instructions ou ses principes. Nous connaissons et reconnaissons depuis longtemps les 10 commandements. Bien que même ses propres gens n'ont pas toujours fait très bien avec eux, ces commandements cependant n'a pas exprimé la passion primaire du cœur de Dieu pour son peuple. Son but et son désir pour nous, pour Israël, était le commandement d'entrer sur la terre promise. À l'intermédiaire, n'ont pas embrassé cet objet pour une génération entière. Au lieu, ils sont vécus là, ils sont vécus comme là, ils étaient comme Batubadana na Nasima, pour raison ezalaki à cause de leur désobéissance. À la commande d'entrer au Canaan et de distribuer les 7 nations, les 7 nations plus grandes que toi, Israël, avaient désobéi ces commandements parce que la vie au vivaki na Égypte pour na bango ezalaki conditionné à être sans fidélité. Ils se souviennent d'être tenus en captivité. Namboka wana tango bazalaki sous contrôle
totale ya Pharaon. Bazalaki ko vivre na vie à surveillance. Ils étaient surveillés comme ba prisonniers. Mouvement na bango. Bazalaki ko sala makambo nyonso bazalaki ko sala. Ezalaki contrôlé. Namboko bavandaki. Et maintenant, Dieu les mettait au défi. À le but défi de croire qu'il pourrait dominer les 7 nations. Tout plus grand et plus puissant qu'ils étaient. Ils n'avaient pas de foi. Yango moni likambo ya foi. Aux promesses parce qu'ils ont été bloqués à leur incrédulité. Na kozanga kozala na foi. Balobi aba Hébreu 3 et lobi biso. Ezo pesa biso clair. Elobi Hébreu 3 na verset 7 à 12. Na Hébreu 3 verset 16 à 19. Balobi est-ce que tolingi kokota na repos ya nzambe wana yango moni na makomi na nzambe awa elobeli biso oyo aza na temps atangi yango po eza mulai ekei te na 19 balobi awa nkolo amonaki les 40 années entières lokola période ya rébellion contre ye tomoni yango balobi il a fourni de la manne du ciel, il a donné de l'eau du rocher, il leur a protégé de leurs ennemis mais c'était du tout dans la rébellion. Baki kosa la rébellion menzambe abandaki toujours kopesa bango. Nous reviendrons un jour et on verra makambo nyonso oyo. Donc nazali lelo koloba boye. Nazali kolinga ko rappeler na motomoko oyo azali na matoi ya koyoka. C'est parce que omoni soki ovandi mingi na boumbu. Même soki bae koyebisa yo lobi okozala libéré. Okozala libéré te. Oyebi ke ba loi moko esalamaki na États-Unis na ba siècle mosusu, ba noir bazalaki ko vivre na oppression moko ya kusakana te. Sikoyo oppression wana yaki ko déterminer ndenge ya kuvanda na bango. Sikoyo leur président akei ko sala ba déclaration alobi ke sika oyo to déclarer que moto mwindo akoma libre. Mais oyebi ke moto oyo ayebaki makambo wana pe akomprenaki makambo wana. Baninga bakei na champ ko sala bilanga ya lokola ba esclave. Ya lobi ye akokende te eske bino bandeko boyokaki makambo e balobeli biso ya lobi ngai na kokende te nazali déjà libre. Oyebi ke ye ayebaki ye alobi akokende musala te mais ba oyo ba yebaki te bango balobi ba ko préférer bakende na bilanga ko nyokwama ke bazala libre te yaki kozwa bango temps. Yango ndenge tokoka ba message ya bana mboka ndenge baza ko éveiller conscience ya bato ndenge bazali ko réveiller conscience ya bato ezali presque la même chose. Maintenant il est grand temps ya boumbu oyo e yaki ko vanda na mboka na biso ba ombre ya mabe oyo e yaki ko vanda likolo na mboka na biso esengeli elbima ekobima na petete ennemi alingaka kobima esika okipaki na petete ekosenga des batailles spirituelles, des batailles physiques oyo aza na mato ya koyoka ayoki message on a sali ezali nde première partie. Deuxième partie, je pense na ko continuer yango na mikolo koya. Yango tika ete nkolo afungola biso miso. Et puis na ko insister lisusu ete ngai na yaki na poto depuis les années 80 nazalaki na poto. J'étais déconnecté avec mon héritage. Nazalaki déconnecté na esika oyo sengeli nazala célébrer. Mais chaque jour dès tango na tie makolo na poto na bandaki komona na ba vision bisika wana na uta toujours etika kingai te pona nini ezalaki koloba te ke o esprit soki nini esprit nini te ezali molimo mosantu na nzambe alobelaka bato na ba forme ya ndenge na ndenge
te yaki kosala ete tango na ye kokoma na dimension spirituelle moko élevée ba image wana ezongelinga koloba ndenge nazali koloba boye nazali na ba terre oyo ezali ya kosala agriculture oyo ya kosala transformation ya bisika wana na utaki soki ezalaki mpona nzambe te soki ezalaki mpona bato na mokili bakolinga ozala déconnecté mais nzambe apambola na ba oyo nyonso ba développer les nouvelles technologies oyo nazali lelo je suis en communication avec bisika wana na uti pe naza ko monaka makambo ya ebele message na ngai peuple congolais ozali moluba ozali mongala ozali moswahili ozali mokongo to se limité te totonga bandako na Kinshasa c'est bien c'est notre capitale mais toyebaka bisika wana to utaki ba héritage na biso ya solo développement social ekoya soki nzambe afungoli biso bato tovandi na diaspora tozo mona makambo ndenge mususu tozo kanisa makambo ndenge mususu ba oyo basalaki basi basali ba projet de développement nzambe apambola bino baoyo basali nanu te bazana kolala pongi nzambe afungola bino miso na message oyo bo s'abonner massivement bo komela biso bo pesa biso ba point de vue na bino oyo bomoni ezali nini et puis tozali awa pona bino nzambe abatela biso a protéger biso na kombo na Yesu oyo adana bomoi oyo a changé te oyo il est le même hier aujourd'hui et éternellement. Glory be to God. Thank you Jesus Christ. Amen.